Yesu azali minda, azali minda, azali minda, Yesu azali bana rotonda nzambe wana. Pese merci pour la circonstance oyo. Pese merci parce que nous sommes comptés que c'est parmi les vivants ou les vivantes. Pese merci. La Bible dit ceci, que tout ce qui respire l'eau l'éternel. Et ce aux mon frère, ma sœur, bana au bon d'anzam, bana remercier, il a tombé le lot, tout le monde n'a pas mon.
Zozo Kenga mta responsable. Atala, c'est la Era preto, mas papa, pensez que vous n'avez pas coloté. Ah.
Volonté nous est salami, de se plier na volonté na yo. Tu as été molimo santo, akamba biso na tango, na kombo na Yesu Christo. Amen. Alors après ces mots, voici le programme. Nous allons commencer par la prière et l'exhortation. Après prière et exhortation, nous passerons à la lecture de la biographie. Après lecture de la biographie, nous aurons l'oraison funèbre. Après l'oraison funèbre, il y aura un mot de la famille et puis nous terminerons par le dépôt de chair de fleurs et recueillement. Nabandeli. Et là-bas, vous êtes allé. Il y a un film, moto amati, bilango ya naki nangoyo, et tikalina sa bolumuté. À quel âge la boba tonga sur mesure? Il y a moto na moto. Nzamba yebi moto na moto. Liwa ya mama bébé interpellé biso de sous. A kufa. Donc on peut pas faire si bon on bien mais na sous bébé ici. Nzamba na kufa. On peut faire ça ma bébé la liberté. Oya kufite ya lali. Mais ya na bato ba kufa. Et c'est là que il y a une différence soit. Nous sommes dans la carte à cercle, mais mon pas tout mon pas là. Pour Apocalypse c'est sur ma bombe là qui carte na Yesu. Ba koyoka trompette les kobeta. Ba kobima na ngopeka ndenge tout ça pour. Mais trompette et beti. Ba bakunda maki, bakeneka kolala. Bible lobi ba kolata corps moko incorruptible. Bango bakonetwa matoko mona bango ndenge bazonetwama. Et puis deuxièmement, biso ba ototikala ki to continuer ko sala nzambe kati na sembo. Bato pe babado mona moko na moko kande to sala wa amati. Tozo mona ba film mais ça réalité. Bon na batako ba mati, ba matala bilamba mais place avana ki omoni sur la moya la take etikali. Parce que faut to la revêtir na corps moko incorruptible et puis to la ta elamba sur mesure par le lien de mariage. Olingaki ye liboso na bato. Ye pe alingaki yo liboso na bato. Nzamba pesi bino bana misato. Oboteli mama bébé mwana moko libanda te. Onoraki mwasi na yo. Na tango ya bisengo pe na tango ya pasi okabwani na ye te. Yo moko préparaka bakisi yo mwasi no amelaka alors que yo moko za malade. Siko nzambe oyo akangisaki bino nde adeside azwa ma bébé kati na boyengebe. Yo pe tikala kotambola kana nzambo ma bébé adimelaki na nzambo ma bébé asalelaki. Ma bébé atokela nzambe ndambo a contribué à la construction à temple na yebia. Très Simon atontola ki yes na bomo inae. Pe nazokumisa nzambe pona suka na ye a eu occasion ya ko renoncer, où il fallait renoncer, ko confesser, où il fallait à confesser. Il y a mon des cadeaux mnen za papi. Cadeau mnen no somme ta sala accident ye a besoin tawa na te. Et na mona kake maladie, kokufa na maladie, ezala occasion moko favorable nzamba pia ka moto pour à se préparer. Ozomona ka nzoto nezo kende molimo santa bandi ko avertir yo. Et souvent bato bakufa ka umeli na maladie babondela kaka alaki mopagani aondimela Yesu na maladie. Poazo luka abika. Nzoka de abobika kana nzoto te molimo nde motu ife koka na kubika. Ngana yo to passer éternité na biso wapi po ya ma bébé et salami et kokisami toyoki témoignage. Et ça témoignage à flatterie te. Nga sali inane na mona kete. Abandi kopela ngana na poto. Nazoka basango to sola na téléphone muke. L'air na ye a luba luba lisuma na mutena na ni.
nalingi natikala image ya babebe onga nayebaka na boli image oyo natikala eka bobo nalobi babebe eske olingi kaka yesu alobi amen ndenge ozobela bozosouffrir otiki yesu te non nzembo asuka toyebi naye na français mabebe azoyemba me ana kata koma me nayebi te balingaka motu bayebi mpo namoni likambo 2 fois mama nanga azokufa na kati ya koma ayaki protestante so totiekaka nzembo ya baprotestant abandi koningisa miso abandi koningisa nzoto donc abandi koreagir so botiki avandi nye so botiekaka nzembo abandi koreagir namoni yango pour la 2e fois sikoyo na mabebe. Viens, alléluia, seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, 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 si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma bébé a ça c'était là qui n'a pas pied à ça. Et ça nous monnaie na mokili ya suka yembaki. Et ça nous monnaie ya suka na mokili ya yembaki. Pe na tongo na moi na tuanda butu na tongo na moi je crois vers 9h ma bébé a qui. Donc à ça confessa qui Christ ya moneza eloko ya litomba. Mais séparation ezakaka na douleur na. Séparation kaka na douleur to bosa nete. To banokanisa ye. Soka sala ka mabe yebaka ka sa confessa qui. Soki pe yo sala ki mabe yebaka ka sa limbisa qui. Pour na sala ke confession moko complète. Ye limbisa bato basalela ye mabe. Asenga pe nzambe pardon pour na oye pasalela mabe. Babonde na rapona mokufi te mais sonde kona na bomo ya taza na koma suko sungai pour prier nyoso to sasiko ya za disukuna na katite ya za suna katite et puis c'est le chemin de tous les vivants moto aliko kufatia bota matin lokoso bota mo okufa kaka bato ba bota mate ba omba okufa te mais moto abota ma okufa kaka sauf ba onza ba bongisa ba kozala enlever vivant. Donc, aux mokili, enlèvement salami, au salelaki nzambe, nzambe aye a suipe yo, au komipe enlevé. Ba on peut pas oligate ba osala ki tekites na bagoti lelo. Apocalypse peut prévoir à mon Apocalypse 22. À prévoir le pays à Yebabe, Yeba senga ki bolimbi seska sala ki mabe, nzambe apamula. Donc mimi sope to bondeli nzambe tata na lola olobaki tokende mokili mobimba mpe tosakola sango malamu baoyo bakondima mpe bakobatisama bakopika tokokumisa nzambe elongo tokoyembela mokonzi elongo na baange kino tokokita na millennium awa bato bakomona biso bo bato seka biso bakomona biso elongo na nkolo Yesu Masihi topamoli kombo na ta ekondima asalela yo na bajour na ye ya suka na se na moi alanda nzambo mwasi na ye azalaki kobondela mpe kosalela atatola ya konfese ye tata na lola mokonjo aza likolo na nyonso natiki papa José na maboko na yo. Merci pour la fidélité na ye pa ya mwasi na ye. Merci pour l'amour na ye et pa ya oyo osakisaka bango lobaka bakomaki moko. Et liboso na mokili ba prouvaki bomoko na bango. Bonjour. Aujourd'hui encore, nous pleurons l'une notre épouse, notre mère, notre grand-mère, notre tante, notre soeur, notre amie. Aujourd'hui encore, nous comptons quelqu'un de moins dans notre famille. La Bible dit que les hommes qui partent et personne ne comprend qu'ils sont retirés du malheur. Oui, parce que tu ne nous laisses que la douleur, une peine immense, de la tristesse dans nos regards et un vide dans nos cœurs. Tu
Tu étais celle qui rassemblait tout le monde. Tu étais celle qui ne laissait aucune division entre nous, tes enfants, ni en famille. Tu étais celle qui nous inculquait l'amour fraternel et tu seras toujours celle qu'on aimerait d'un amour éternel, Ngolo et Lia Bébé. Je suis fière de porter ton nom, de ressembler à celle que tu étais et d'honorer toujours ton nom. Les mots ne suffiront pas pour exprimer notre tristesse. Nos larmes n'égaleront pas notre deuil avec justesse. Mais le Dieu du ciel sait combien nous t'aimons. Fatima Maman Bébé est née le 22 janvier 1955. Elle était fille de papa Ngolo Oscar Mbiti et de maman Makele Germaine, tous décédés. Maman Ngolo était née dans une famille de 8 personnes dont elle était la 4e. Elle était une femme ménagère. Elle avait aussi un diplôme d'État. Maman Germaine a laissé 3 enfants et un veuf. Voilà en quelques lignes ce qui a été la vie de notre maman. Maman Bébé. Chère famille, chers parents, chers amis et connaissances, mesdames et messieurs, à vos titres respectifs, bonjour. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère, ma mère et mon amie, Ngolo Eliaseli, ma bébé. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ces jours noirs qui marquent la fin momentanée d'une amitié de 13 ans que nous avons eue avec ma complice de bébé. Malgré la tristesse, il est très important de se rappeler que ma grand-mère était une dame exceptionnelle. Elle m'a élevée comme son 4e enfant. Elle a été là à tout moment pour chacun de nous. La rigueur. La rigueur, oui, la rigueur et encore la rigueur. C'est les lettres mots dans tout ce qu'elle faisait. Elle nous accompagnait toujours dans nos petits et grands moments de bonheur. Elle a toujours été fière de nous. Aujourd'hui, nous te disons merci, mamie, de nous avoir donné cette force et courage dont tu nous parlais tant. Merci de faire notre famille une équipe unie et soudée. Nous avons tous eu une chance de t'avoir dans nos vies. Que l'on soit mari, enfant, petit enfant, neveu ou ami. Nous te souhaitons un doux repos auprès de ton Créateur que tu as servi. Tu vas nous manquer énormément. Mamie, tu resteras un modèle pour tous. Merci ma copine pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci ma bébé. Paix à ton âme. Je t'aime, mamie. Shalom. Nalingi kopesa kaka Nzambe merci. Ye oyo aza kolo na nyonso. Nyonso oyo toza nango esimbami na maboko na ye. Pe yalobi oyo asimbi moto akobotola te soki eza Nzambe te. Tika Nzambe azwa lokumu yo aza le maître du temps et des circonstances. Mpona mama na biso bebe nazopesa témoignage ya moke na ntan nyonso nazalaki na ye nalekaki na ye azalaki mama moko moboto azalaki mama moko ti lelo nayokeli ye likambo te nayebi ye mpe na mabe te à chaque fois soki nzoto etungisami tokoleka na ndaku kobondela mpona ye mama pasi na koleka kobondela na papa vraiment na nyonso toza na maloba ya koloba mingi te tokopesa kaka Nzambe merci parce que ye moto ayebaki mama bebe koleka biso Nzambe azwa lokumu na biso totikali ekozala malamu tokoba lisusu kosalela Nzambe kolinga Nzambe mama bebe na pasi na ye azalaki kotika Nzambe te azalaki tout le temps aza wana na makolo ya papa na biso révérend Jean Bosco Kindomba azalaki tout le temps na département ya bamama na baréunion na pasi na ye chaque fois tobandaki kobondela na ntina na ye me na nyonso tu Nzambe ayebi. Et voilà parti.
C'est lui qui a donné à repris que la gloire lui soit rendue. Puisses-tu reposer en paix auprès du Père, maman. Je t'aime, maman. Ton homonyme des filles, Jokwa Elia. Merci beaucoup, Madame Jokwa Elia et Madame. Merci pour la parole. À Kanissi, maman, Pasteur Yoto, assis à exhorter Misso et à Bondeli. Merci, Pasteur, pour le message. Et là, on a par rapport à témoignage, et là, on a Pasteur Anitié Kazali, où il y a l'église de Zanamba sans précieux. Madame Eka. Bonjour à tous. Je n'ai rien à dire. Je dis seulement merci à Dieu. Je dis seulement merci à Jésus. Merci beaucoup. À présent, nous... Maman Annie Boulou peut suivre. Maman Annie Boulou peut suivre. Maman Annie Boulou, ceux qui n'ont pas demandé aux patients, s'il vous plaît. Vous pouvez éviter les ordres, s'il vous plaît. La délégation du Canada après la famille Chamara. Maman Annie Olou, la délégation du Canada, la famille Zatoul. La famille Zatouli, la famille Gadi, Babokilo. La famille Gadi, Babokilo. La famille Mouya, la famille Mouya. La famille Mouya. La Nise à l'Ombia. La Nise à l'Ombia. L'église sans précieux, c'est plus bas. L'église sans précieux.
S'il vous plaît, tout ça, on a pour gagner du temps. Soyez un peu rapide pour gagner du temps, s'il vous plaît. Maman Emma, et Azobe Marana Chip Yabouj Libanda. Woo!
La joie. Toi tu as donné, toi tu as repris. Reçois ta servante. Elle a été sur cette terre, elle a vu sa vie et aujourd'hui tu l'as appelée pour venir chez toi. Nous te laissons notre maman entre tes saintes mains. Et un jour, quand la sonnette va sonner, pour que nous puissions ressusciter, qu'elle soit ressuscitée. Père, nous te disons merci. Merci beaucoup. Au revoir, maman. Au revoir. Merci. Nous, tes enfants, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au revoir. Amatobwaka mafleur, tobwaka mafleur na kati. Chasse kota te, fleur à pamba. Mais tu fais ce qui t'aime. Non, vas-y. Ah. Mon
Come on,
Maman la présidente, maman préférée, maman maman de pays,